Bomesana kolanda Mag FM pona basango na lingala bisika nyonso bozwami totombeli bino boye malamu pembote o mabota na bino. Fongola basango na information o esengi toyeba ke gouvernement congolais a débloqué qui peut apesa ki na maboko ya ba société pétrolière montant ya 42,3 millions de francs congolais na Italie pénurie à pétrole. Tolanda plus de détails na reportage Chris Mukuna. Ba résolution ebimaki na conseil de ministres il y a vendredi 4 novembre 2022 ezaki seboye gouvernement congolais a ebaki bongo na ko disponibiliser 42,3 millions de dollars américains na disposition ya ba société pétrolière o ezali bongo na coût annuel toyeba ete gouvernement déjà asi abimisi plus de 426,5 millions de dollars pour na ete carburant et banakozanga te na mboka na biso côté wana gouvernement a fournisaki ba effort ebele tilelo kimia et koti paiement mususu esalema kibongo na hauteur ya 116,3 millions de dollars américains na 2 mois outi oleka na compte ya seni gouvernement e bagibongo na ko disponibiliser montant oyo pe na sommation nango total esali bongo 414,600 millions de dollars o ezala kibongo versé na compte ya seni pona kosala ba achat ya ba kit pe évolution ya ba travaux d'identification pe enrôlement ya ba électeur na ba misala mususu ezali kosalema côté wana to eba ete makambu ezali koleka na malamu dépense mususu na o etali bongo sécurité et salema ki pe to kanga ete montant moko très important na moi o esalema ki bongo na hauteur ya 1044 milliards de francs congolais pe na fin octobre 2022 to kanga ete 134 milliards de francs congolais et ebaki bongo na kozala déboursé na secteur ya sécurité pour été et bongo na kozo force de l'ordre na biso en charge na o itali bongo situation sécuritaire na est ya mboka wana nde italisaki porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya. Yangonde talisamaka que Mag FM atikala number 1 ya information to ya magazine d'information générale Tikato Samabino tolobaki pelelo et sali loko gouvernement à réagir na otalika ya ba inondation na ba commune na ko sala remaniement ya ba différents bourgmestres ya ba commune Tolanda. Kitoko oyo Mag FM ezali kosala na ville province ya Kinshasa ya ko énumérer ba information ya malamu pe ya mabe pa ya bakonzi esali que bakonzi baswa solution na makambu yango mikolo eleki tolobelelaki na o etali ba inondation na ville province ya Kinshasa ndenge bamvula ya makasi ezali kobeta ezosala ke Kinshasa eko ma fleuve Kinshasa po ezalaka na esika moko te okocha lokolo na kimia nyonso après mvula yango etindi ba autorité mingi chef de l'état président Tshisekedi abeta sete epa ya numéro 1 oyo azali Gentini Ngobila pona kozwa solution na lombangu na o etali situation ya inondation na ville province ya Kinshasa esengeli na ye asolola na ba bourgmestre nyonso po bazwa solution po Kinshasa ekoma kitoko atamvula ezali kobeta boye ezali kitoko longonya na autorité ya mboka na initiative oyo azui kasi tokobeta kaka sete mwa muke décision oyo tomona misala nango po awa bakonzi bawelelaka kozwa décision kasi basukisaka ngo tina suka te soki tomoni misala nango kosalema pe Kinshasa ebongi atake bamvula ebeti ba inondation oyo esili ekosala eloko ya malamu. Difficulté ya mai ezali kopesa pasi na population ya Boadi plus précisément na commune ya Mongafula. Tolanda plus de détails na reportage eza signé Papi Vangu na Chris Mukuna.
Maïne bomoi, c'est-à-dire l'eau c'est la vie, baloba, yango etikalaka slogan pour na bande kwa masisi. Awa na commune Ngalie mabisika nini tokuti bongo activité principale na bango na o etali approvisionnement ya mai ezali c'est baforage. Baforage ne ezali bongo ba source ezali ko permettre bande ko bazwami na kotoyo baye babongo ko zwaka ba mai pona ko sala misala ebele o etali bongo mabota. Kasi pona kozwa ma yango ezali a ofele te esengaka kozala na mwa eloko, c'est-à-dire bidon awa ibani na 150 ba misusu ba 200 soki ozali na cantine wana opesi bongo 100 francs. Ezali bongo nde kote oyo ba mesana na bango kolamuka tongo nyonso koya koluka mai na ba forage bidon nde ekoma bongo sakame na bango po soki otali kote oyo bato nyonso batambolaka na ba bidon na maboko. Mikolo nde tokomosela mai ya baforage ye meza na baforage musupe kaka eza kande moko batia yango mpenza propre te batieli biso forage moko ana munde bazoya kotia yango mpa bato ya nini tokomona mwa sava mais basource ebele eza baforage ebele eza malamu bidon tobandaki kotoka na 200 francs mais oyo nde batieli biso 150 nde babandisi ka batieli biso 150 koto ezaka forage nde bazo salela mai biso ezati apa ba source muke na moni bosengi ba continuer bosunga biso wana tozwaka ta mai yango fele bo eza malamu tokosenga na bakondi ya régie des eaux bayeba ke koto oyo pona bango ezali manque à gagner po ti sikoyo population oyo bayebi mai ya pompe ndenge ezalaka te na yango bosala na lombango bokolisa politique na bino po ete régie des eaux azali na poste ya mosolo yango bokozwa soki botieli bandeko oyo mai ntango bokofuta facture ekosala eloko. Ba arrêt de bus na ville province ya Kinshasa et comment nango bisika ya kofanda misusu pia koma kolala ndeti kaka ndako ya location kozwa idete. Tout on a plus de détails na reportage ya Papi Vango. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te. Tolobela na o etali ba arrêt de bus en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke bare wana ekoma nango bandako ya bashege na bakuluna. Botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwadoko kamwa lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambu ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona ba pepele vraiment balulaka poto mais pour ni vraiment biso pe to sala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango po ke non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport mais to mona vraiment ekomi bosoto ba chege ba komolala wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo zenenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susu te moyo te matana petit peu va ezali susu te comme bakuluna bango basaka suivi na loko te bango kaka basali musana bango bakeke silesi zenenge ya Congo barre de bis oyo ezalaki batransco fo ebandotelema babisi nyonso fo ebandotelema bakoma kotelemela baplace wana te bazotelema place oyo barre de bis eza te mais place oyo ya barre de bis eyokokoma ndako ya bakuluna ya bashege ozomona bato moko bazolala position moko eza te moyen moto oyo aza normal ayekozela bis na ye atelema wana eza te bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazosenga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya koréhabilité ba place wana malamu pour que biso nyonso tobanda kotelema wana
po tozelaka bis na ndenge ya kimia. Awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka ko profiter na ngoloko la bijou na bango. Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo ya boye ezalaka te tanenge sali kitoko te. Et si comme nango possible kozwa ba soin ya mikili ya poto na talomoke kasi awa na ville province ya Kinshasa na nzela ya centre hospitalier Dominique Lecoeur. Tolanda plus de détails na commentaire oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Route Koma faisait na état ya mabe okozwa idete nzela e bukani to na plus de détails na reportage ya LMK na Atibo Torres. Route Fekomaf oyo ezalaka na quartier 13 na commune ya Njili et kabwani en deux parties mama na érosion et salemi awa. Nzokande nzela oyo population ya ville province ya Kinshasa basepelaka po biloko eutaka na ba village kuna eyaka awa na ville province ya Kinshasa. Kasi mikolo yo ekoya lisusu te po nzela ekabwani kaka ndenge bozali komona. Cause ya nzela oyo kobuka na boye ezali mvula oyo ebetaki makasi lokola nzela oyo babandaki deja kobongisa yango misala esilaki te mvula ebetaki inondation esalemaki kotoyo mai ebandaki kocirculer malamu te yango ebuki bandaku ebuki ba maison commerciale hôpital ekei église ekei babilanga oyo ezalaka ko
koto yo nyonso ekei population bayebite bakosuka wapi kutu na minute oyo misusu bazali kolala libanda po bandaku na bango ekei bandaku misusu kutu etikali kaka -1 donc soki kaka mvula lisusu ya makasi ebeti bakolo ndaku oyo bakokoma batela uswati bakomi balocataire boka ndenge population ililaki mbula ya dimanche kesele buto laleka buto yoka kaboye prince bukani totala boye koto bimilezati totobola ekutu na sima boye mai ndebo mona bilimo mai totaka boye bato bakomo kima mezo andeko nange kei bandako ekei 5 ndako 5 mezo ekei à part bangulu bacholaki na mai ferme kwei ande totika ba mapango ekei papa Erosion salami parce que musala esila emisili la kité premier fe bukanaki basopaki mabanga et comme na dernière minute pour basilisa canalisation mai tellement que ba mitongelaki canalisation te yangwana mbule beti et déborder makadam pe ebuki nzela nyonso na ba magasin za pembeni awo bon bato bakufite mais makadam ebukani ebuki pe bandaku babilanga pe na sekuna ekundami bato mayebali ndunda ezalite ba magasin bukani biloko ekei bien matériel ekei na kati d'abord eloka liboso nazo senga na mkonza mboka Félix Antoine Chilombo toza na ministre mbo atali makambo ya nzela banzela oyo ezali 3e fois ya kobukana talana nu sobo salita ata descente soko tia ta caméra nesika wana otali ba carnival esalami nesika oyo ezali carnival ekokoza la esika ba poids lourd eleka na kate et tala bandoka bato bandoka ekei na ebite soki ba carnival ba ko salango ezali pona prince ya boulevard oyo ba camion ya mikele kanaka bien eza pona ba poids lourd bozo sala penza carnival lokola izokota na ndako moto ezali mabe eloka liboso babenga nanu ye mokolo chantier asalaki devi yao babenga ye batuna ye lolenge oyo ya salaki devi na ye biso mo bato vandi atobokwami atokoleli todo yebisa bango bendie mai ndenge yela na prince oyo eyaka boete eyaka moete bango baliko yoka te premier jour mbula beti ebuki deuxième jour mbula ekobeta tande bandeko nde bakomi ndeko mobali boutique munene ekei bambongo bato babombisaka ya bakarti mwana mobali akangami okolo mbongo olinga te mbongo nekende perte yango naoyebisaka papa adala motema ya bulamu bonzambe kota kati na ye aya asunga bandeko Gouvernement provincial, ba autorité ya mboka, misala oyo ezali kosalema awa, bobe tango dadapo, population bazali na risque ya makasi, ndenge tozali na période ya mvula, soki kaka mvula ya makasi ebeti, quartier oyo ekolimwa na carte ya ville province ya Kinshasa, misala ebetama na Lombangu po boye ezali kitoko te, mabe makasi, danger ezali awa. Olela kolia mbisi osepelaka na yango ya liboke to pe soki baselu yango ya pepe supu kasi yeba ekomelaka biso ndenge nini avant tozwa yango na bawenze. Tolanda plus de détails na commentaire oyo. Na Kinkole, plus précisément na commune ya Nsele epai wapi libongo ya mbisi ezalaka nde tokutani na bateki mbisi o batekaka bisika wana me likambo ya kokamwa bateki yango bazangi bisika ya kotekela na maloba na bango batalisi ba difficulté ekomelaka bango to o bakutanaka na yango mikolo nyonso na ntango bazali koteka. Toza na mongusu, njombo, zaiko, makoko. Toza na difficulté makasi po toza na place à koteka te. Tala prince so kamia leki eza mabe. Na oteka mobimba mutasomba zate kongo koma pasi po mutasomba mobimba $30 koka te fa somba ka morceau ya 5000. Na soma ma 35000 40000. Difficulté za la sona teki mobimba mutasomba ngo facile azate. Ngo fona kata morceau po kongo eza na difficulté makasi. Soki we mokonza wenza zalaki soin mbesa ite ko zalate ba konza commune ba ko longola salito ba tinda ba conteneur ba ko longola ba saite
Maman topesa mbongo so correct. Toya police ana 100 francs. Tiki à l'état 200. Bato asala on peut 200. Nde topesa 500. Prince toteka pona wenze na so bakangango. Ba tika ko menacer gugumestre na so wenze zate ba mota na passe pona ni. Wenze uta musika centre ville. Alors tu wenze ko les app. Aibi wenze ko te wenze ko le ba clôture ba maison ba chinois. Wenze so ba teke wenze za bo. Kasi po na talo ya bambisi batalisi ete basombaka yango na talo mingi kolongwa na libongo kino ekoma bisika ya koteka yango esalaka mingi bateka yango pe na talo mingi o esalaka ke mbala mingi batekaka maboke bazwa makoki ya koteka yango na talo mokete. Tosukisa basango na sport pona koyeba que V Club andongwanaki na équipe ya Étoile du Kivu nde score ya 2-0 kendaki en faveur ya V Club pona compétition Vodacom Ligue 1 Tolanda. Cinquième journée, il y a Ligue nationale de football, l'INAFoot Division 1 et Betamaki Lobby, Mokolo ya dimanche, na quelques sites. Na Stade des Martyrs de Kinshasa, V Club a recevé Kibongo. Na quand il y a cinquième journée, équipe il y a Étoile du Kivu. Oyo, bandongwanaki na Mokolo ya Lobby, match yango ezalaki, makasi bendabika, première mi-temps et sila Kibongo, 0 but partout, deux équipes et c'est neutralisaki kasi. Na reprise, il y a deuxième mi-temps, V Club a se montré qui est très dangereux, na kofongo la score, na 46e minute, grâce à Kikwama Mujinga Glodi, Oyo aeba Kibongo na kopesa avantage na équipe kinoise. Oya Kota Kibongo na entrée de jeu. Première occasion, ce premier but de Vita Club. Nanga muna Étoile du Kivu ameka kibe ba tentative kasi yango epesa kite ezaki bongo na temps additionnel na 94e minute nde Togolais Marouf Tchakei aeba kibongo na ko marquer deuxième but na compte ya avec club P a gagné ki match wana na score ya 2-0 boye ba ete na site mususu Chinkunku aeba kibongo na ko dominer US Panda na 2-1 kasi tous les 2 buts ya FC Chinkunku ezaki bongo marqué na Arso Mwangu ya kokanga ezali ete V Club azali ko dominer bongo provisoirement classement ya Ligue 1 na 12 points il a gagné tous les 4 matchs na ye. Na élément ya sport onde tosukisi basango na biso moko ya loto pesibino merci pour bozalaki ebele pona kolanda Mag FM basango na beaucoup sepe na bozindo ndenge kaka eloba l'initiateur les géniteurs pe le créateur de boule maître Billy Cléophas Maloua Oazali mokonzi ya FM télévision nde to pesibino merci botikala malamu na boboto ekoba o mabota na bino.